Edi wa mtu mmoja asai la kasata ayebi. Ba malade edi mwana wa komena ngota malade mo spirituel. Au moins il bateau dans la temple oyo na makila. Kama mna biso. Quartier nyo surtout mtakisi surtout. Wa sala bakisi. Soit ça qui c'est makila oyo senga makile bo mabatu. Suka ngo kisa le senga bango. Ya mo moni dans temps wa kende aboya avait démarré bo démarrer. Ils allaient signe déjà edi mo da santa qui ont déjà question accueilli na kufa. Maman dit on a sacrifié mo temple mo les akunane bato sacrifier na bato. Sali ya commune moko ba senga mutu moko mo la kata commune wana. Yebe mba hérité ba ba la cérémonie wana a pe ça pe bato. Parce que bino bo le lo bo zwango et pe hérité pouvoir wana ya. Zwa hérité pouvoir wana. Suka na ngo pe mo ka les alliés et ça la pe bato bo hérité ngo. Na biso ba solo ka les alliés bo le mieux. Ndo pe bo ba mso atika la pouvoir wana et l'élection bato. Parce que c'est la faux pouvoir de faire makila. Parce qu'il faut pas faire makila, sur makila les athées, yo même de le cajou mususu, OK la place là. Ça il n'a pas ce comme on a moto et à maintenir qu'on ça dans le monde qui c'est pas ni pas kufa kana qui swana. Et akeni na faire. Ni mwati ko bonga moto maté. Akenda ki kamba na mwana so akenda kamba. Ba kamba wana kuna nzamba zate. Plupart ya ba magicien oyebi. O ba politicien. O ba musicien. Yo de moi qui dans l'église refait, parce qu'il n'a pas catholique na kamba. Nda ko sote catholique ba kamba wana kuna nzamba zate. So mo ndo akende kuna, c'est que vraiment yeba nda bongo. Ozade ya kufa. Catholique aussi aime ça à célébrer matanga wana. À c'est mon prière à souka. O de ma fantir le kuta. Comment ndo kufa les sumbo c'est les prières à souka mais ça souka kota lola. Na ko sur. Maison Awatoza chez Maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto ne yebite. Yaka tokisina metro chateau ngutia daka yau. Oka yau awa. Ah, vous avez un kimbondo. Oh là là. À Paris. J'ai la noyé bas. Saka mon d'abord à saka so vient le métro. Saka tabu kolo boya ta ko tabu saka. Bisa batani numéro le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place de Koti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka ma tâche. Tozo lobela makambo ma tampon ba maman ba bébé belé. Ba maman ba zo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Minaye pour na kolongola ba tampon ba maman, ba nduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille. On a kokita mamuno. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kaningazala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene. Dipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Non. Yo je m'en atte. Oh là là. Et là quoi vendre ça mabala. Et ça pour na mibali. Grandissement, ça grandit. Dimanche lingi ça comme on est coquille. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko bonisa. Et je traité tellement vraiment ngamo na za victime na meki yango oye ba so de na lesi yeyo azo bongisa le poso a produit côté kango légalement na magasin ezo salama na laboratoire mondele awa na poto ezo te kango légalement. Je pense que au moni ndenge za na ba rayon les locaux moko ezo salama naturellement, ils ont des produits authentiques salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa binote yemota banda makambango kala awatoza boyatenango Nicole Malonga. Shalom peuple de Dieu de partout, vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Ipan Tos Bulletin de Faux. La Afrique avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec le pasteur Arnold, nous allons avoir Terusola et belé par rapport à mort, il y a Papa Nabiso, Tika Biso et Ding le champion. Vous voyez, en fait, la réalité, Nini, c'est passé dans la famille aussi, Nini Gaya, parce que tout le monde dit que belé ou même univers naïe, témoignage va salir dans ma lobby
et sali moi ko banga alors toko ça l'effort ya rosona ba sali nzambe pe to yeba nini en fait to senga pour que biso ba katia to sala to meka ko kima o eveya comme mabe na matanga wana voilà pasteur bonjour bonne santé na yo santé bien ngolo nzambe bonjour nzambe so batela amen nanga mbo pa yi voilà nous sommes mon pour que to kotala ba site no tosambeli kolo tobondele epai na yo totiki moment na biso émission na sala oboko na yo okamba biso du début jusqu'à la fin na kombo na yesu nde tobonde tolobi amen amen voilà merci beaucoup l'homme de Dieu je crois olokaki sango ya liwa ya papa na biso champion ebingo ntango ozwaki nouvelle wana aswa milobaki nini parce que souvent non soki déchet belé akufi te donc bato bamonaka comme une blague mais comme une réalité nanga mona yoyaki na ndenge niveau na yo bon esalinga mpasi komona moto kokufa koyeba nzambe te na vie esalanga mpasi selo bakoma nzambe lelobi soki moto akufi sa nzambe ezalaka mpasi nzambe alelaka suwa nzambe ezalaka moto akufa ayeba ye alingaka te moto akufa na lisumu etalaka isangwa bongo esalinga mpasi komona moto ameteni kozalaka na monde ya kisi mpe andimi mpe akufaka na kisi wana akende na enfer mais bamoma moko abongola ya motema aleka na baeglise ebele te lingwa tika obongola motema te na loboko na émission lingwa tika obongola motema te na église nini akendaki mpa bakimbangu afukani asambeli atiki bachose kuna bon nayebiki ya maloba na ngai ezanga kilo na miso ya bato mais eza oyo naoloba vérité parce que soki ozomba vérité eza mabe tosunga bana nzambe te nalobaka eloko oyo l'église bakimbangu akendaki kamba na mwana so akendaka kamba bakamba wana kuna nzambe aza te kanga eloko na oyebisa oyo plupart ya bamagicien oyo oyebi oyo bapoliticien oyo bamusicien yo nde moko bakenda na église refei bakendaka catholique na kamba mais pas walesa bakendaka papa so walesa bakendaka kanga makambo oyebisa oyo plupart ya bamusicien plupart ya bapoliticien ni bakendaka kamba ni bakendaka catholique parce que kuna nde bakenda renouveler bapouvoir na bakenda soni makambo eza mpasi mpo mona l'église refe wasambela nzambe na ndenge asolo baya bon ya te baose retrouve na église wa parce que kuna nde pouvoir bakoki kobakisa makambo omona te dembe bimwe mosu bakenda na mesa catholique basala prière asuka catholique mosu acelebre matanga wana asala prière asuka oyo eza mavantire lokuta comment moto akufi na lisumu bosala prière asuka mesa asuka akota lola na kosi ntango tozali oza boye so moto atambo na kobanga nzambe eza ta ya ngolu oyo nzambe apesa moto to ala na pema soki okufi na nzambe ozwi ngolu wana oke na lie de repos mais soki okufi na lisumu ngolu wana epesamelo lisusu te papa Yves esprit nde oke na lie de tourma eke konyokwama yango mona katolike akosa biso moto akufi na lisumu atambolaki bien te criminel ndoki moyibi akufi me babengisango to aya osali bango mesa suka abenir ebembe wana o mesa suka priere basengeli mbawa nzambe po akota lola eza bavantire ntango olu ezalaka ntango moto ata na pemba ndenge oza boye oyebi mabe na malamu ke oyo eza mabe na tika natambola banga nzambe soki okufi nde esprit nde ekenda nde de repos ke opema wana eza babisika baeglise na bango bakenda bakuta bakenda bakisa bapouvoir na bango bakamba wana banini na bakatholike parce que na beta masolo oyo eza bakisi nga mosusu nazwaka nazwaka na kati ya katholike napesaki exemple soki okei liboso ya katholike bango bateka bapesa to bapriere bakisi wana so bato bateka libanda ya katholike wana basango wana baza bapriere bamagie babetaka magie blanc olandi moto akoso te katholike bakamba wana kuna nzambe aza te so moto akende kuna seke moma yeba nde wabongo oza deya kokufa parce que yango nde esimbi bapoliticien na biso bakamba wana bakatholike yo moto bapoliticien akomi politicien aokisonga kamba moto abimi politicien bazwi poste ya pouvoir boya bakende katholike soki kamba kotika badone kuna yo mona yango te kasi batina nde kuna babi kuna nde makambo ezali bango nde basimbi mokili na monde ya kisi ifo bazonga nde kuna mais par rapport à mon yaya dit bakolabo na ye balebisi biso plus le jour balinga bameme Maroc aboyaki kokenda 3 jours avion ezala bloqué babongisi basimbi basali nini nyonso esimba te 4e jour lokola baconvaincaki ye aye koaccepte kokenda Maroc mais aboyaki parce que ayebaki aozonga te c'est vrai ça esprit
edingo etutani na esprit ya mobutu mpo ndeko moko ya magicien monene epalobi bongo ex magicien epuis bacollègue na ye ya mosala mpe balobi en tout cas abwaki kopenda voilà. Bon makambo bedingo nabiki masolo oyo moto alinga beta masolo na ndenge na ye esengela beta départ na ndenge na mission osaki yango na chaîne na yo départ na ntango nanga kende akende hôpital ya Maroc wana abwaki okende c'est-à-dire edi wa mtu moko asalelaka sata ayebi bamalade edingo wana oakomena yango ta malade mwa spirituel omoni bato bazala temple oyo na makila kama mambo na biso quartier nyonso to mutu akisi nyonso tu oyo asala bakisi so asala kisi ya makila oyo esenga makila ebomaka bato suka yango kisi ana esengaka bango kanga makambo oyebisa mutu to asalelaka kisi oyo esenga makila esenga basacrifice boma pesa bu suka nango esenga mutu ana mofo akende ye moko azala sacrifice ye moko mambo edingo ya sacrifice ye moko temple mo ezwi ele parce que wana posa ye moko asaleli bango to na monde physique boye akoma sikoyo kosalela ngo na monde spirituel yango moni efo basenga ye moma basacrifice akende yango moni ntango akende awaboya ave démarré boye boyo démarré ezali basinde oyo déjà edingo de asantaki yango déjà question akei na kufa mais bandeko so bayeba kokutana na mobutu nde mobutu lokola na pouvoir mwa makasi des esprits etutani wana makambo oyo bamanga nayebi kaka basini wana ya basini mwa boye oyo déjà ye moko asantaki yango ke mabe ezali so akei azokufa ye moko déjà asantaki basini wana e kosentir asantaki basini wana ifaa azala mutu moko oyo comprendre langage ozoloba baboya batraite kaka na kati ya kini parce que so ake bongo okende na ye azonga lisusu te yango comprendre kaka boya bokende avion bafe oyo okende eye basini oyo fa mutu moko baza mpe na molimo lokola ye abake te oyo eza langage esengaki akende te te mpo boforosaki bopesi babikila basobi babikila kila mpo baesprit barépondre ave démarrer nde esprit osani etiki nango efongo nde makambo okende akende okufa edi wakomprendre kende aza boye mabe ezali so ake voyage wana nakozonga soki na okufa akomprendre omonaki basili wana ezalaki azakende Maroc mais baesprit boye akende parce que akomprendre so akei akende okufa donc soki tolobake baspirituel nyonso tu bayebaka ke naokupa nzela oyo naokenda oya mosu mosika te eza maka mosusu oyo omoni ke ka oyo eza maka eza spirituel so nakei nango physique naokufa ayebaki ka oyo nabe malade ebetika oyo eza malade oyo spirituel esenga batraiteka na bokoko so nakei nango na physique nde emaka liwa voilà balobi azalaki ni awa azolia azomela nyonso ezalaki mwa kimia ben oke na Maroc mbala moko changement ya makambo nyonso parce que awa na Kinshasa azalaki na hôpital azotambola mpe mwa moke baosimba ye me kuna ezalaki mwa mabe makasi toloba vraiment makambo ya edi lokola bakonzi bakotaki yango mpona jubile oyo alingaki kosala atika catch apesa ceinture mpona nazongisa ceinture te atika ceinture apesa na catcheur moko congolais peut-être aboyaki kosala jubile wana yango esali ke akende na ceinture na ye na lilika bon makambo edingo eza na makambo nde alune bandeko awa eza ke ye tellement azalaki na magie oyo ezalaki ya makila magie ya makila nyonso te esengaka sukasuka yo mpo soki kosalela bango c'est basacrifice opesaka yo mpe foko basacrifice oke na monde wana amoko otubela otika so otubeli te yo ozala mbeka wana aliwa nzambe te te ndingo wana ekoki te aliwa moko ke bango bazwi akoservi bango si mokolo otala nzambe ekokanda si basali akufi liwana eza physique eza spirituel pardon c'est-à-dire monde wana temple nde elekisi ye moko bazwi ye moko apesi bato tro soki bakuna posa na ye nde bazwi ye ok mais lelo mwa bitumba na famille bana bazowelela pouvoir wana nzungu eketikala pa nani est-ce que c'est vrai ça katia soko akufi oyo ozalaki mpe na mwa bagrivi katia soko akufi ezala na nzungu moko pouvoir moko ezalaka wana ifo bato balinga bazwa mpo banobenda esprit na ye bon lokola ye azalaki dena bana oyo abimisa normalement so akufi bongo to ava kufa fo apesa aseda yango pa bato na ye amoki atubelaki atiki bakisi wana abiki akomprendre wana eza mabe fo natumba yango tema baza bango bamonakisela yango normal na bana na ye na baélève nde bamonakisela normal nde baoblige azwa eloko wana fo bazwa yango mais bazala siko nde bona papa bango te nde bakosala makambo wana bazala nde moko te parce que kanga bambo ya biso pouvoir edingo aza nango na nde bato bazwa yango na monde ya magie ekita mwa ndambo edingo aza mwa likolo makasi ke na bato bazwa eloko wana akokita mwa ndambo akokita mwa ndambo c'est-à-dire babamona baza normal bazwa pouvoir wana me na bonzambe boye ya babiloko eza mabe makasi bino mona te eloko wana ebomi na mokolo nango ye moko na ebomi ye siko bino boowele eloko bobozwa yango
et tu hérité pouvoir wana yaya zwa hérité pouvoir wana suka nango pe moka desali et ça la rappelle bato bon hérité ngo na biso ba solo quand desali boné bomie il peut baba mso atika la pouvoir wana et l'élection bato parce que c'est la faux pouvoir de sera makila parce que faut pas ça makila so makila les até yo même go le kaju mususu OK la place na mais wala biza bokoko ina mabete na la cause bokoko mabete ngala yekisa bokoko et moi on sommes dans voter hein sommes dans voter so c'est cigarette ya mabe abe mabete normal et nous la zei ni ba ko sa biso et cigarette ya mabete nous la zei ya na ko cigarette nous la zei et ça voter tellement dans voter au moment où ça sera normal masanga est normal kinduma est normal parce que ça voter il y a des embêtés pas moi qui c'est normal au coco normal normal c'est kindoki nous avons bloqué on doit sacrifier bateau va couper pour la qui soit là au moins il y a kindoki on a voter tellement dans voter au moins normal soit on kufa et so kufa lève mais hier au tikala et so pas lève mais de kufa qui la de tout monde qui est au quoi parce que bateau dans nzamba il ba nzambe et amo makamweza kindoki on jamais pas dans nzambe. Mais là qui va recevoir la cérémonie et salement le jour il y a enterrement ya corps na cérémonie on est salement et que zala na bakacha rebelle minene na bakacha wana et singite moi sur la règle zala wana et singite moi sur dans la zima za pembeni wana on a moi idée on a nini en fait singi condition makasi bongo jour à cérémonie moni mamela spirituel et c'est la condition moderne ya moni ba biloko wana c'est l'esprit o yazo azako kwa sangisaka et pour passer la montre cérémonie il faut ba principe spirituel de fozala ya mo c'est il moi ça règle ça la wana te ngamo la mo moi ça règle ba biloko wana na yebi za pe moi ça zem pas ko sa place wana te ya so moi zem ba zali place na ko kufa ba soit moi na ko kufa olandi et ça ba condition mo la spirituel c'est ngabongo moi ça règle ça va période on y a place où on a été soit y est au même c'est la cérémonie d'abord soit moi ça règle on a complication moi sur le plan il y a on ça déjà bien moi ça j'aime ça aller à ayate moi ça va période à ayate soit y est on écoute la conséquence ma bé par rapport à la cérémonie bah on peut ça montre wana c'est pas consacré dans le monde majeur parce qu'il doit pouvoir voilà et c'est ba critère wana ba bien aller ça mais concernant un peu ça na muto de cette cérémonie on a vraiment papa o landa ngai et ça bien parce que ça na voter on zo bilo abongo ya bien zo na o mais na miso bonzambe bilo zo na mabe makasi ya au moins pouvoir on zo et c'est un sacrifice faut faire ça on peut faire sacrifice parce que quand on a fait ça sacrifice même on zo bongo nyope et ko sengo makila il faut faire ça là la même mission na ba biso akunda sur 24 taba on c'est la taba sur 24 minutes à Tabakuna, tu la 24, il y a vu la Kitsasa, comme la Kitsasa. Et bien, Tabata, Akuna ne bateau, sacrifié ne bateau. Ça dit, il y a commis, moi, c'est un mouton, moi, comment la carte a commis, voilà. On l'a dit. Et puis, Akuna, il faut bateau, il faut sans ça, on au coup, il commis, voilà. Il y a même des héritiers pour ramasser la cérémonie, en paix, ça peut battre. Voilà. Mais, papa, non, d'abord, tout comme on a toute une question. Bandeko va assister ou va comme observateur va fan va quartier va public va population ou est-ce que conséquence de ça pour la bandeko va assister na cérémonie et puis la souka na tikeli on répond à la question na tikeli question répondre et puis OK na biso malamoko na ba oyo batikali toujours bato demeurer na univers oyo zalaki ba ope bazo nga bazo ba biso to okupa kaka et puis si na souka pesi numéro de téléphone le sambo pour la bandeko bazana na musoko parla na tikeli mikolo mbiki ça m'a pas le papa il faut le mot très important nous tout on passer la cérémonie au barossa la wana et on retransmettre qui c'est la moi la sortie à mon tour va pouvoir voilà il m'a même participer là on la chrétien tout peut marteau que la cérémonie à roquer l'été jour cérémonie on est salement ce qu'on fait dans la venue voilà ndeko sambela nzambe ce qu'on sambela nzambe te cérémonie voilà l'esprit voilà tango yaka et yaka pas maté et là ma conséquence et c'est dans la venue et là ma conséquence et c'est dans ma quartier voilà il y a on a ce marteau que la cérémonie la papa maman de la nanga kanga mwana na
abima te mokolo wana soki akei baesprit wana ezalaka na posa na énergie bakoma makila ya bato ka basala wana basisi na makila motu moko lobi okomi baproblème spirituel okomi komela maladi spirituel okomi bakomba spirituel ekoti na vino à cause okendaki cérémonie moko esongolo opakala lelo botolo bituma la vie eza cérémonie moko ya kosakana te eza cérémonie oyo kinokisata na ye moko ozala personne esika wana esiko ntango azala personne wana bino bato bozala pembeni wana soki oza moto akisi te nde okomona okose retrouve na bakomba spirituel na vie na yo yango nazobondela yo papa kanga mwana no mokolo wana akende cérémonie wana te mama kanga mwana no mokolo wana akende bacérémonie ya bongo te alobaki bien moto anyetaka temple ya nganga eloko liboso atikaka étoile na ye mpe ozala enregistré e bato bakende cérémonie wana yeba ndenge oza bongo okie konyeta temple ya banganga ya sikoyo ya nganga te me ya banganga ndenge onyeti temple banganga bongo yeba étoile na otikeli bango yeba ndenge oza bongo oza enregistré na kati ya monde wana e bacérémonie oyo basaka wana ezalaka na mposa basacrifice ebisino oyeba parmi bino bokozata 2 personnes parmi bino bokozata 5 personnes eyo bokie komi ndako ka mutu mpasa mpo bokufi fièvre mpo bokufi yaya bokanga bana na bino bakende bacérémonie wana te avenir cérémonie wana esalema papa mama okoka na émission oyo bosambela makasi mimi nano bana matete bana matete boyoka ngai yaya bosambela makasi bosambela makasi mpo baesprit oyo bakoevoke pendant baséjour oyo matanga eza nano sebo mpe jour basala bacérémonie wana baesprit wana ekoya na colère ya makasi na baveni na mapango ya bato na bakartier wana yango na bakabie bana nzambe mokili eza ya komema bisika oyo monganga esalema yaya toluka nzambe tosambelaka nzambe makasi conseil na opesa na bato oyo eza tan teke bato bamibwaka na monde akisi mais eza tan oyo esengeli bachrétien bacomprendre ke nzambe azali mpe azoyakala mingi te enlèvement nzambe eza réel yaya tika vie ya bakisi tika vie ya mabe wana tolanda nzela yesu bomona eloko oyo ebomi mutu akufi mpona conséquence ya mabe wana asalaka mais bino olimo hérité yango ya to hérité bokonza likolo topesa vi na biso mpona yesu masiya tombala monde ya magie tombala monde ya mabe wana ya yesu azoyakala mingi te akwasere yosala mokili mais orate oyo eza bokonza likolo c'est le moment yaya bisika ozali pesa vino mpona yesu masiya bandeko bakartier bolanda ngai yaya tobongola mitema oui kati wana bakisi osimbi wana epesi yo voyage epesi yo lupango epesi yo ndako mais ekopesa bokonza likolo te moto apesaka bokonza likolo eza bato oyo bazotambola na manga nzambe e bazorespecte baprincipe ya nzambe nde bato oyo bazala sauve yango conseil na opesa na biso sokolanda biso yaya oza libanda oza mpe ala kati yo moto olingaka kisi nazoyeba biso na poso conseil yaya linga nzambe na vie na yo parce que nzambe wana akufela biso mpo ozala sauve komipesa na fe bakisi te komipesa na fe bamagie te komipesa na bavie ya mabe te tala papa na so eningo akufi asalelaki kisi maladi mosongolo pakala akosa maladi osali elemela liwa ye azalaki moto banganga ngai nayebi eningo nde eza bokalaki mpe guérisseur akoki mpe okota na ndako asali mpe priere ye moko abiki mais priere esimbi te c'est-à-dire mutu aza makasi ya kobikisa bato elaka nzambe mutu oyo apesaka pema elaka nzambe kisi epesaka pema te kisi ematelaka te yaya sikoyo mutu amatelaka eza nzambe tokangama na nzambe notoluka nzambe wana exemple papa na so akufi atiki bakisi atiki mapangu sikoyo yo kolinga te mpo okufa na condition moko ya mabe linga okufa oyeba nzambe na vie na yo soki okufi na nzambe eza très important ke okufa sa nzambe nzambe alelaka mutu moyo bato bakufaka na lisumu kokufa na lisumu te kufa yeba nzambe na vie na yo yamba nzambe na vie na yo ekosunga yo c'est ça oyo nangela yebisa na bato bazolanda ngai papa mama kanga bana na yo ebasaka cérémonie wana te bende mo matoi te bango déjà aire yango oyo mutu moko takele cérémonie wana soki te lobi mabe ekolanda ye mabe oyo ekozala spirituel ekolanda bana biso ekolanda bato bakose retrouve na kati ya cérémonie wana bazala te eza mabe makasi c'est ça oyo nangela bato et c'est ça oyo eza simple serviteur na bino mosali na bino leki na bino mwana na bino oyo nangela dévoile kaka emisala oyo ekosala pendant bapériode wana bacérémonie wana mutu azala te bana oyo bayi nzambe botika bana mo bakila babiloko wana te c'est ça nangela dévoile kaka secret wana ezalaka mabe makasi ya bacérémonie bongo e bato makila bakomela bato makila e bamakila ekosila bato bakomela maladi oyo ya spirituel bato bakokufa briske okoyeba te soki nde nakufi briske parce que boza ebele kati ya cérémonie wana yango benda mwana matoi benda ndeko no matoi aza na cérémonie wana te nzambe alola aza na posa na biso c'est ça nzambe apambola biso eye mtolandi émission oyo e conseil nazopesa na bato
Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma. Agi à Kiss. Il y a quoi nous comme magie te qu'on qui cité nous quand ça me la vie non. Vous avez problème santé spirituelle et physique, cancer, diabète, sida, maladie moko eza mulile mona na kate ben na biso to za wana to ko landre to roboni la pona yo nzamba lola akokangula yo. C'est ça et ba numéro na ngwa eza na sera plus 743 89 62 69 424 eza na WhatsApp. Soko benga mutu moi ata na 2h ata na 3h et ba heure wana ngala la ngate eza heure na sambila so benga na ko ya mayo et to ko solo la so le sengi o le kana délivrance to roboni la pona o le kana délivrance et soko le sengi pe nzamba lo bela o bengi to lo ba so yo nzamba lo so to transmettre message wana o nzamba ko ba ainsi il était so lo bité to ko sala sagesse et ta ki basala nzambe et nzambe wana a pe sa délivrance sa vie no église zo mi na veli ki sanganda numéro 11 quartier Kabila la commune de Makala to sambela chaque lundi mardi jeudi wana programme église ya biso à partir du 17 ans, il y a déjà 15 ans comme en église, il y a un problème, 15 ans comme l'église, il y a 17 ans comme l'église. Lundi, il y a un jour, tout ça, il y a et tout est raté. Mardi, jeudi, il y a un jour, tout est raté, tout ça, il y a un dimanche, tout ça, il y a de 9h à 12h. Si il y a 12h, nous avons un tout, qui prière, on va problème spirituel, et on va témoigner, on va le mot quand ça, l'église, je suis référé, cas spirituel, cas physique. Témoigner. Pourquoi pas yo pe musika ozali wana zo na biso o témoigner nzambe benga biso to robonde ya pona yo pour témoigner nzambe parmi bato vont témoigner na kata église Jésus révèle. C'est ça on va transmettre ozali banda benga biso to pesa o orientation spirituelle et physique o bonde nzambe nzambe wana okangula ko luka nzambe te pour ba problème luka nzambe ndeko za makasi bongo ndeko za mbongo na luka nzambe yo za kama beso yini kame ko mele meto ma me liba passer so yini meto za te me za bien okiba ba passer te luka otema na losambo tango tozali yesu ya calamité to di jour te to di date to di année te to di mois te on a très important tant que chrétien to tambola la crainte divine nzambe soki ni wewe siko to pe lobi on meto la ma okufa OK na de repos pe makina. C'est ça on a la exception wana numéro na ngala plus 743 89 62 69 424 et ça na WhatsApp et sur obengi na bonde ya pona yo et nzamba pambola église Jésus révèle mobimba et to comme ça 7 ans donc on a le 29 mercredi église comme 7 ans et nzamba pambola so bela l'église et panzani et bela l'église kufu mais surtout résister 7e année na ngo na zo kamba église Jésus révèle na lisunya nzamba lemdu à permettre to zala wana tout résister wana et yango na pesi pour nzamba merci et la ndenge abateli surtout aussi 7 ans l'église yo poza libanda mboka ozape na Congo awa au CP l'église Jésus révèle au CP na mosali la habité papa na soutenir kata musala nzambe à travers yo et dans le soumouté et soutenir biso to pour ça moyen ou les moyens matériels
oza mbongo pesa biso ekosunga biso to bandeni osala mosala nzambe nayibi nanga te oza bo passer bandi osala te nayibi te kosenga eza lisumu te toza na mposa lisungi na bino po soutenir biso de près pe de loin po soutenir basali na bino ekozala bien makasi mingi wana asala appel na bamura yesu nalobi bamura yesu soutenir mosali na yo soutenir serviteur na bino oyo atelemi ya kodévoile monde ya satana nzambe wana azanga te kopambola yo lingaka ocontribuaka na makambo ya nzambe opesa bamusicien mo babwaka yo lobi okuwei boye bamisio bakomi ingrat mpona yo to ingrate mpona yo yaya pesa malamu ya kosoutenir nde mosala nzambe to basala nzambe ntango osoutenir basala nzambe to ndako ya nzambe nzambe wana abosanaka babienfait na yo te afungola vi na yo nzambe alola pambola biso nakomi nanga na suka yo moto olandi biso oza maladi oza badifficulté makambo esimba te soki oza maladi sima biso kobela oza badifficulté tandaka maboko na yo nasambela nzambe nzambe wana akotisa délivrance ya vi na soki mpo sefe na émission oyo aime komate benga biso souhaite biso ke émission eleki malamu nzambe wana azanga te kopambola biso okanga misu na yo nzambe alola nzambe miracle apesa solution yo moto olandi émission oyo akota bitumba na yo alongisa yo na modire baproblème etema na vie na yo nakweyisi yango na kombo na yesu kristo nde toboni tolobi amen nzambe apambola biso tokutani mikolo eza koya bye bye. Alors ma fille, oui, nous sommes à Sainte-Thérèse, mais nous sommes à mon agent Sangote. Petit. Excuse. Nous sommes à cyberservice. Nous sommes à 0 mètres sur la station. Il y a un peu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci. Ah, papa, na yebisa ki JB service eza esika ya kobunga te na station Sainte-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service et pas José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Papa. Merci papa. Yo nde José Baïla? Non, merci beaucoup. Ma fille, Kubanda lelo agence ya solo oyo nga na confirmé eza bongo JB service. Alors ngai pe ya uti kuyibisa bande kuna ngai mususu pona kubenga JB service ba numero ya kubenga yango oyo. En plus na JB service eloko eza awa eza na sécurité, assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaki salami. Abo na ba petit colis et yaka pe on JB service. Wow! Na ba mituka. Bandiku yo mutoza na Europe po otinda biloko na yo ko sanketete agence eza kaka moko JB service. Alors, à part na Kisasa, eza pe na Brazzaville, eza pe na Angola. Ah, JB service, José Baïla. Azo continue toujours kodona bango. Aza kubeta ka bango. Frappe finale, frappe na retour.